Mfumu na mapate RDC, The King, Nkumu, leader, Mfumu, Compagnie africaine d'aviation Fly CAA, Mosala Salaka, Kosepelisa ba passager na kitoko, CPLAS toujours, wana mission mipesa, bakisa assurance ya sécurité na ba vol na nyonso, kasi tika tu bisabino que Fly CAA, a mamika koko di koko na accent ko, na ponctualité, pe régularité, na CAA, ezalaka te, oh, ba yebisi yo vol, e kozana ba 9h, yo pe oyena ba kifunda na nyonso, okoma boye o, e longwe 9h, e komi 14h, e mbadi, oya ko beta miso, loko la kapo po na aéroport, awa soki balobi 9h, etikali 9h, koya na yo kutu retard te po, okolelebele pamba, ponctualité nde affaire na bango, et bongo côté régularité kutu tika na yo pardon, po ba vol eratakate, na ba fréquence nyonso, ya ba différents vols, na ba différentes destinations, et ezalaka respecté kitoko. Ah, Fly CAA, Mojalisi, bana mboka na bapaya, et si bandima yo, Mfumu, The King. Et là, mon Valentinion sur le journal, le peuple pour le peuple info lingala n'aime que vous avez québé, soit poste téléviseur en abino pour la colonne en autre conformation sur la présidence pour un côté Sabino que chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi a Betaki Masolo na téléphone il y a près d'une heure na homologue naie il y a Mauritanie Oyope Azali président ya Union africaine Mohamed Ould Ghazouani chef de l'État remercie qui est pour l'accompagnement ya Union africaine na ba effort pour na koluka kimia na Est République démocratique du Congo surtout ndenge commission ya paix et sécurité indimaki intervention na ba force ya SADC paix président mauritanien a commission expérience ya président Félix Antoine Tshisekedi a promettre ko consultakai de poursuivre le journal de la présidence pour le Sabino que chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a yambaki mardi 12 mars na cité à Union africaine ministre d'État en charge ya justice paix garde des Sceaux Rose Mutombo balobela ki mingi comportement ya ba député provinciaux oyo baza ko monnaie ba voix na bango epai ya ba candidat sénateur paix gouverneur héritier Mapindemi ba détail. Ezalaki mokolo ya mardi na cité ya Union africaine, président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo abetaki masolo elongo na ministre d'État, ministre de la Justice paix garde de Sceaux Rose Mutombo balobelaki mingi comportement ya ba différents députés provinciaux oyo bazali koteka ba voix na bango epai ya ba candidat sénateur paix gouverneur na qualité ya garant ya bon fonctionnement ya ba institution chef de l'État asengaki na madame Mutombo abeta masolo na procureur général près ya cour ya cassation pour n'aba attirer attention à différents procureurs généraux pour n'aba bruit to makelele oyo ezali koloma makambo etali corruption yango esengeli fila tokoki ko continuer te kondima corruption et salema à ciel ouvert esengeli ba sanctions sévères et bana komonana pour na kokanga ba nyonso bazali koteka ba voix ndenge ministre ya justice atalisaki alobi oyo akozala arrêté akotirer ba conséquences ya comportement na yendenge abakisaki bosimbake ezalaki prévu respectivement pour le 31 mars et le 7 avril 2024 ba élection ya ba sénateur elongo na ba gouverneur pe ba vice gouverneur ya ba province ezali reporté pour na 3 semaines calendrier remanié ya commission électorale nationale indépendante ndenge ezalaki publié ezali kotalisake ba élection ya ba sénateur ekosalema le 21 avril ezali koya pe vote ya ba gouverneur na ba vice gouverneur ekosalema le 28 avril 2024. Na masole ya primature bosengeli kosimba que na cadre ya mois dédié ya na ba droit de la femme nde ba femme ya primature ba célébraki ya bango mardi 12 mars na jardin ya ba premier ministre oyo invité na bango ezalaki bongo Jean-Michel Samalukonde na dina sona ba détail. Nase amo ya makasi na décor moko bien aménagé pour na circonstance oyo. Tomoni bongo conseillère en genre Lilas Ndani, pe coordonnatrice ya cellule ya genre ya primature Sika Bernadette tour à tour ba saluer initiative ya célébration oyo depuis avènement ya premier ministre Jean-Michel Samalukonde King na primature pe baranda ki hommage et pas ya président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour na intérêt particulier oyo accordé na question
mission ya Jean. Bosengeli koyebake pour na mois de mars ya année 2024 oyo yango ezali placé na signe ya deuil pour na solidarité na ba compatriotes ya Est République démocratique du Congo oyo bazali victime na guerre oyo Rwanda a causé sous couvert ya M23. Thème national ya année oyo ezali bongo accroître les ressources nécessaires en faveur des femmes et des filles dans la paix pour un Congo paritaire. Kozwanaye Maloba. Premier ministre Jean-Michel Samalukonde Kenge Kuna a souligné ndenge aeko répondre na rendez-vous oyo yanvula nyonso pona ko partager moment moko na basi oyo ba travaillaka na cabinet na ye secrétariat général pe ba structure oyo baza rattaché na primature tomoni pe bongo na ba homme genre oyo bazalaki présent bango nyonso ba travaillaka zinga na ba structure oyo kuna premier ministre asenga kina bango baye ba toujours kozala na même attitude ya deuil po na kokanisa bandeko na biso oyo bazali kokufa tango nyonso kuna na est pe atalisi bango ndenge président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo première dame Denise Nyakiro Tshisekedi na gouvernement oyo yaza kokamba baza ko aménager ba effort moko ya makasi po kimia ekota na mboka po simbake na molulu oyo bayebaki na ko projecter video moko pona kotalisa consolidation na bango ya kimia na Est ya République démocratique du Congo kolandisama na assistance boyebake ba kolandisama na kado oyo ba mama bapesaki premier ministre pe na suka na nyonso bayebaki bongo kozwa photo de famille. Na masolo ya justice bosengeli kosimba que pona o etali ba contentieux électoraux pona ba élection législative nationale bosimba que Cour constitutionnelle na bokambami ya président Nayango Dieudonné Kamuleta a randaki ba a renaye mardi 12 mars 2024 49 députés Mobimba bazali remplacé na Assemblée nationale héritier mapindemi ba détail. Cour constitutionnelle na bokambami na président Nayango Dieudonné Kamuleta a randaki ba arrêt mardi 12 mars 2024 pour na ba contentieux électoraux. Bazwaki plus de 1000 requêtes Mobimba oyo ba examinaki nde na tina wana 49 requêtes nde ezalaki déclarées recevables et fondées. Donc 49 députés oyo ba se retrouvaki te na résultat provisoire ya CENI ba koti na Assemblée nationale pour na ko remplacer 49 mususu oyo bazalaki déclaré eli na ba résultat provisoire ya ba kombo na bango ezali boye. Oyo bazalaki déclaré eli na ba résultat provisoire ba kombo na bango ezali boye. Na manono kuna na Tanganyika, Deo Gracias Ilunga de 4AC invalidé na profit ya Giovanni Ilunga de l'ACP bar A. Kuna la Olomami na Kalongo, Kapia Tumba de AF2C invalidé na profit ya Banza Somwe. Na Sando wakuna na Lwalaba, Adel Kainda de ADEC azui siège ya Marc Macon Kayok ya parti ensemble. Tchangu, Michel Ombata Luaka a remplacé Sakasaka. Na Moamba, Frédéric Misili a remplacé Moulanga Ntumba. Mwanda Ville Congo Central, Modero Timba ya parti AACRD a remplacé Robert Miondo ya parti AAAP. Na Irumu, le MLC Moïse Alingue a récupéré siège ya Fidel Kapouye ya parti AMSC. Lukunga na Kinshasa, Van Kapemba Kabindi ya parti du Pro ba proclamé ye député na place ya Kennedy Katasi Kiala. Na Lukunga kuna na Kinshasa, Van Kapemba Kabindi ya parti du Pro ba proclamé ye député na place ya Kennedy Katasi Kiala. Na Libenge, Alfred Nzondomio ya parti AAAP azui siège ya Robert Oloba ya parti AF2A. Kuna na Kasongo na Olomami, Alain Soudizima Moto invalidé na profit ya IDPS Aruna Ngarabu. Na Tchangu Kinshasa, Jean-Marie Kabengela Ilunga ya parti FPAU ye a remplacé Séraphine Kilubu Kitunga ya parti AB50. Na Isiro, Christophe Nanga ya parti A24 a remplacé Bakoli Tongandu ya parti AA bar INC. Na Malemba Kulu kuna na Olomami, JC Masangu Mulongo ya parti AE a remplacé Didier Longo Wabanza ya parti AB. Na Bulungu kuna na Kwilu, Joséphine Mupeka ya parti AA bar C a remplacé Cléophas Munganga ya parti Palu. Na Bolonga Maïza na MLC a remplacé Papi Aono Zono ya parti A24.
Na Chilenge kuna na Kasai Oriental, Joachim Mavungo ya parti AB a remplacé Edouard Samba Tinto ya parti AA bar UBC. Kuna na Idiofa, Minengo Mayumbu Jean de Die ya parti IDPS a remplacé Marie Chipoi IDPS. Na Kikwiti Siforien Mungala ya parti AACRD a remplacé Kidi Mavumba ya parti ANB. Kabare, Serge Bahati, rapporteur de l'Assemblée nationale, remplacé par Claude Nyamungabo. Naloboudi AG Matembo, questeur du bureau provisoire, remplacé par Mastaki Faustin Eli de parti Ensemble. Kaka na masolo ya justice osengeli kosimba ke ba arrêt ya cour constitutionnelle o euti cause à la rendu et salemina de le moko ya malamu contrairement na bambula eleki ndenge info lingala journal ya peuple na peuple atel si dans le commentaire hérité Makinde. Ezalaki bongo mokolo ya mardi 12 mars 2024 na salle d'audience Marcel Luyaou ya cour ya cassation et Paiwapi cour constitutionnelle a randaki ba arrêt na ye pour na oyo etali ba contentieux électoraux ya élection ya le 20 décembre 2024 pour na députation nationale bo simba ke cour constitutionnelle a talisi ke enregistraki plus de 1000 requêtes mobimba oyo bato bayaki na yango pour na ko contester ba résultat oyo ezalaki publié na mois de janvier et pa ya commission électorale nationale indépendante zokande na tina wana 49 dossiers mobimba Cour constitutionnelle a invalidé ba député Oyo Bazalaki déclaré élu et pas Yasseni P49 ba remplacé bango. Mosala Oyo Cour constitutionnelle a sali yango na ngonga moko ya mokuse contrairement à la Cour suprême Oyo et Uti Koleka. Pour la élection il y a 2006, 2011, P 2018 et pas Iwapi Cour suprême a zwaki tamolai pona kokata makambo oyo ba député bazalaki na yango natina wana kozwa tamolai e bendaki makambo ya ndenge na ndenge e kokaki pe kozwa retard pona komona gouvernement ezala investi pamba te bureau provisoire azala kana mosala wana te bureau définitif nde ayaka kosala yango voire même pona formation ya gouvernement e bendaka mwa ba retard ba contentieux oyo e umelaka na niveau ya Cour suprême e bendaka mindondo ya ndenge na ndenge. Ndakisa Oyo elekaki na 2018 et pa Iwapi Cour ezalaki dirigé et pa ya Benoît Luamba et bendaki makambo ya ndenge na ndenge barandaki ba arrêt ba contestation et monanaki Cour alobelaki même ba erreur matérielle Oyo et monanaki zokande arrêt ya Cour ezalaka inattaquable arrêt ya Cour et salaka objet ya recours mon côté natina wana Cour constitutionnelle Oyo ezali dirigé et pa ya président Dieudonné Kamuleta basali yango na moins de 2 mois makambo nyonso esili pe ba arrêt ezali kozala rendi nyonso wana ezali kotalisa ke esika sérieux ezali mbuma malamu ekoki pe kobotama boyebi ke mosala oyo moto asali ezalaka parfaite kasi esengeli ko féliciter Cour constitutionnelle quand même na mosala oyo euti ko salema pambate azeli 6 mois te azeli 7 mois te ndenge ba cour eleki ezelaka pe ebendaka mindondo ya ndenge na ndenge na ngonga muke député na député azali fixé soki kombo na ye et se retrouver na liste définitive Oyo Cour constitutionnelle azali kobimisa esengeli abeta maboko Oyo pe azuite batikeli 6 mois te po azala surpris kasi kaka na ngonga moke ayebi déjà sort na ye justice asali mosana yango résultat définitif et monani après ba résultat provisoire Oyo commission électorale nationale indépendante abimisaki. Sur l'éducation, vous savez que complexe scolaire Mama Pemba école, ya fondation Nerombungu et Zali na atelier, ya qualité oyo ba élève bazali ko sala ba pratique na bango kitoko. Rete mapindemi la dilan du badita. Olingi mwana na yo atanga na école ya qualité kitoko ko lukaka kabisika mosusu te na ville ya Kinshasa capitale ya République démocratique du Congo ezape na école oyo bana bazali kozwa formation ekuba ndakisa na complexe scolaire Mama Pemba oyo ezwami na quartier Bikanga na commune ya Kisenso école ya fondation Nerombungu bana bazali kotanga na ndenge ya kitoko na ndenge ya kosakana te kobanda na maternelle primaire secondaire bakisa même ti kuna likolo
likolo na ba classe ya likolo ba formation ekuba bazangi elo côté na complexe scolaire Mama Pemba bazana ba atelier ya qualité po na bana oyo bazali kosala ba option technique voire même ba laboratoire ya ndenge na ndenge et pas wapi bana bazali kosala application to bazali kosala pratique ya oyo nyonso bazali koyekola bana nyonso ya commune ya Kisenso penzinga bazali kokumisa honorable Nerombungu mfuma banga moyo na ndenge a pensant na bango kotonga école kitoko école moderne awa na quartier Bikanga na commune ya Kisenso yangonde ezali kosunga bana bazala utile na société ba reporter ya info lingala ba betaki tour kuna botela bino moko bana ndenge bazali ko s'exercer awa na laboratoire bana oyo bazali ko sala scientifique makambo nyonso ba yekolaki bazali ko mona yango kimona meso pe pratique ezali ko salema na ndenge ya kosakana te. Tozali na kati ya laboratoire ya biologie na bana ya première année scientifique tozali kosala mise au point ya cellule végétale na animale oyo totangaki na classe esengi na biso mpe tomona yango soki makambo totangaki vraiment ezalaka ya solo yango toyaki na bango tozotala na bango cellule végétale na microscope na cellule animale. Ba reporter ya info lingala journal ya peuple pona peuple basuka ki wana te bakoma ki peti na atelier mécanique awa bana oyo bazali ko beta ba machine dada kutu ba machine oyo ezwami na atelier mécanique ya complexe scolaire Mama Pemba et serva kapé même na école musosu ya nzinga oyo bazana ba atelier ya malonga te ba ya kapé awa moko ba enseignant alobe la machine wana moni to sali opération wana totiaki libende oyo ezali na eloko te tobongisi libende wana na machine nde toye koréalize baopération misato oyo nauti koloba notamment todresse libende wana ezalaki ya kotengama tokomisa yango tout droit todiminue section na yango donc diamètre na yango ezalaki na badimension ezalaki normal na ngambu ya bana coupe couture kuna pe ba machine ezangi te bana nyonso basilisaka na complexe scolaire Mama Pemba balekaka awa na atelier oyo ya coupe couture likambo etali pratique yangonde pratique même na commercial administrative même non informatique et pas wapi formation kitoko ezali kopesama awa na complexe scolaire Mama Pemba après théorie ezalaka nde pratique kaka sur place bakendaka esika mosusu te yoza na besoin mwana yo ayekola école eza se moko na commune ya Kisenso complexe scolaire Mama Pemba ya fondation Nerombungu et pas wapi ba pratique oyo okomona yango bisika mosusu te kaka na complexe scolaire Mama Pemba. Merci honorable Nerombungu na oyo ozali kosala pona bilenge ya République démocratique du Congo. Car la masola fait des sociétés pour 5 aussi que quartier Badara où ils ont bon na commune Yantele et Zali menacé makasi na likambotali érosion Bolanda reportage Yannick Moussité qui na commentaire héritier Mapine Badara na commune Yansele likambo ya pasi ezali kuna ezali likambo ya courant pe mai ba reporter ya info lingala ba betaki tour kuna ba constataki ba situation moko ya malamu te pona likambo etali courant insécurité ezali makasi a na 18h ozali obligé ya kokima mbango kokota na ndaku na yo pe molili moko eyaka na esika oyo ezali mawa awa na ville ya Kinshasa kokuta na ba situation oyo bana Badara balobi likambo etali mai pe awa kutu babosana bango bongo tangu ba reporter ya info lingala bakomaki sur place bango basepelaki mingi kobeta mbela enfin ke bakonzi ya mboka bayoka pe bango ba résoudre problème ya courant pe mai na quartier Badara na commune ya Nsele awa to na quartier Badara 2 commune ya Nsele to fandi awa tangu mulai alors kamba malonga ezalaka te to tungisama concernant makambo ya mai courant emonanaka te kaka ba promesse donc tozwaka elo côté alors yango wana to souffrir makasi omoni ke l'eau c'est la vie bon sikoyo mai emonanaka te nini ka promesse donc tozwaka pe yango te eza loko déjà ume ba to Badara oyo bantu banjango na to mona courant te to mona mai te yango tozana bosenga nango nde na moma ona mbula wa 2024 bakotshela biso courant bakotshela biso mai po sipesa nécessaire moya so mata biloko courant ezate po tozo ba yeni courant ezate ozo mona tozana susa courant na mai bakotshela biso
Compagnie africaine d'aviation CAA na mopoussé pour l'année 2024 à Zakotombe la veut le meilleur na baklenenios. Ah oui, atikala mfumu na mapate ya RDC, The King, Nkumu, leader, mfumu, compagnie africaine d'aviation Fly CAA, Mosala Salaka, kosepelisa ba passager na kitoko, sepelas toujours, wana mission mipesa, bakisa assurance ya sécurité na ba vol na nyonso, kasi tika tu bisabino que Fly CAA a mamika koko di koko na accent ko na ponctualité pe régularité na CAA ezalaka te o bayebisi yo vol ekozana ba 9h yo pe oyena bakifunda na nyonso okoma boye o elongwe 9h ekomi 14h embadi oya kobeta beta miso lokola kapopo na aéroport awa soki balobi 9h etikali 9h koya na yo kutu retard te po okolelebele pamba ponctualité nde affaire na bango et bongo côté régularité kutu tika na yo pardon po ba vol erataka te na ba fréquence nyonso ya ba différents vols na ba différentes destinations et ezalaka respecté kitoko. Ah, Fly CAA mojalisi bana mboka na bapaya esi bandima yo mfumu The King. Pona kozala a bonne santé potopoto ezali c'est mon coprotiva. Ah merci, Yabouine, bana nyoso baza kuringa à la pochette. Vous allez quoi demain? Protivap et tonne la protéine et énergie. Ah papa merci pour les pour les enfants. Eh Bino, bote la baonine. Bote na bodo la Bino. Baba kansa bomba bonga. Bona bana na yo ba kumarukura bana oyo. Faut laisser kabango poto Protivap. Et ça ba pota te. Allez, kamata. Bon appétit. Bana nyeso ba yaka Protivap. Ah ba sisi kulia ya bango Protivap. Ba bandi ba dansi na bango ya ba bebe pro. Tala. Ba yango. Chata kitoko ntoto makachi. Tukana mbimbi. Oyo tukana mbimbi. Makusa. Protivap. Poto kitoko pona ba bebe pro. Motonyo salinga la tabasa patu ya kitoko esika eza semoko et pa ya papa griffe na 7e rue Lumete ndenge héritier mapinde mi pe Gorting Batelsian. Papa sinangai e utako apio. Olingaka basapatu kitoko, olingaka mokoto ya malonga oyo ekobimisa yo propre liboso ya bato nyonso. Esika eza semoko na 7e rue na commune ya Limete na place commerciale na Petit Boulevard. Tala malamu yeyo collègue ya bato nyonso basalaka basapatu minene na mikili ya poto basapatu ya kitoko oyo bino boyebi. Yeyo yemoko ayebi mosala na ndenge akosakana te bato nyonso bayebi. Collègue ya Jimmy Weston azali kosala koto na ndenge akosakana te. Nayebi ke chef de l'État Fachi Beton oyebinga na Kombo oyebinga na Elongi oyebinga na Moussaba. Moi je pense que c'est déjà quelque chose de bon. Puis oyebi batezaki na Limete toki na premier ministre ozalaka na yo na musée oyo kota palais du peuple obenga ngai tokutana mais ti lelo ka ba blocage. Mais on a même la ministre là, ministre de la culture Azali, ministre de l'industrie Azali, ministre de la PMI Azali, PMR. Mais pourquoi tu es au Mouchanga Maboko, on va diminuer le taux de chômage? Pour nous les hommes, par contre, vous n'avez pas grise pour diminuer le taux pour encadrer jeunesse, pour transformer Bango, si vous avez pour ça la sapate. Est-ce que vous avez besoin de ça pour nous? Je ne pense pas. Automatiquement, à Oluka, Azala, responsable pour qu'il y ait des familles. Mais pourquoi? Naza a été dit pourquoi? Dans ce rôle, on a fait un Argentine au Bila. Adjoint ils allaient chez Koko Moulumba, fils gouverneur Argentine au Bila. Nous avons même bonne foi. Alors, Ngamoua, mais Bangati n'est pas chef de l'État. Il n'a pas essayé mon compte au Bila. Il dit que ma politique, moi, ma caméra. Mais il fait qu'il bonne foi. Autorité moi je pense que nous sommes effort et ça devoir on a vu on va devoir on a la salle sur le téléphone à 7e rue place commerciale la Petit Boulevard place partie soit un peu monsieur on a la salle de
on a la présence de la salle. Nous avons bien organisé. Nous avons des candidats, nous avons l'État le but de soutenir Yango Nabimisi. Mais, il faut soutenir un gars. Bon, je comprends, tant que les clients soient contre Dakar, papa de Simawa, on va soutenir Rio. Il faut Simba Science. Maintenant, dans Simba Science, on a vu la radio. Donc, je suis Ria Awa. Aux ala la fête, au dia Batunion sur la fête, là t'as la pièce à Awa. Aux ala mariage, là t'as Awa. Aux ala sapat, tu as mon nez, le col à il. Il y a un ordinaire, comme un roi est mort, le cocaïne. Aux ala le roi est mort, comme un bolide, le col à il. Il y a un salon. Dans sa réparation, dans sa fabrication. Donc, comme il se doit, Oyoki adresse Ezasemoko na 7e rue Petit Boulevard na commune ya Limete et pa iwapi ba chaussures, ba sandales, ba mapapa ezali kosalema na ndenge ya kosakana te soki okoti awa obosani Italie. Libela le peuple na peuple et comme Souka ceux qui bossent plaît qui n'ont pas sabongo merci Neigor Tingo Zaki Bongo Nasima ya caméra montage Simama qui est Patricia Kengebe Nipe Fabrice Lundombi journal peuple na peuple ezalaka supervisé par na moko héritier ma pindemi bosi kala malam au revoir. Ah oui, atikala mfumu na mapate RDC, The King, Nkumu, leader, mfumu, compagnie africaine d'aviation Fly CAA, Mosala Salaka, kosepelisa ba passager na kitoko, sepelas na sepelas toujours, wana mission a mipesa, bakisa assurance ya sécurité na ba vol na nyonso, kasi tika tu bisabino que Fly CAA a mamika koko di koko na accent ko na ponctualité pe régularité na CAA ezalaka te o bayebisi yo vol ekozana ba 9h yo pe oyena bakifunda na nyonso okoma boye o elongwe 9h ekomi 14h embadi oya kobeta beta miso lokola kapopwe na aéroport awa soki balobi 9h etikali 9h koya na yo kutu retard te po okolelebele pamba ponctualité nde affaire na bango et bongo côté régularité kutu tika na yo pardon pour ba vol erataka te na ba fréquence nyonso ya ba différents vols na ba différentes destinations et ezalaka respecter kitoko. Ah, Fly CAA mojalisi bana mboka na bapaya esi bandima yo mfumu The King